Alors basambeli nyonso basambelaka bavanda wana na zone neutre âme na bango nyonso. On ne peut pas franchir comme cela. Il faut avoir des documents. Mais bino document na bino réalité vérité bozana ngwawa. Mais boyo nyonso basambelaka bazana bomba vanda batikala ka wana na zone neutre. Mais oh monsieur basambelaka te ba ate batikala na ténèbres. Betape misato na mokili oyo. Et surtout bandimi, soyez heureux. Oh baliaka te zala. C'est tout là. Parce que les chabino vos sommes au Katissa. Oui, bandoki balinga kotungisa. Tala ba sala boy. Ba magicien pour au monde la bino bangonde ko bazana problème. Ici esangana kana wate. Magie esangana kana wate. Awe zakawa puissance aliko. Vivra verra. Oui, je discuté italien. A laisser ou apprendre. Nous a affranchi. Baya mukiriba megawayo simbo na butu alengi lukula courant. Alors ala mukana tongo akangele longi bandoki yende. Amen libota. Amen, bande con Cristo. Merci. Merci beaucoup. Libota à l'œuvre. À l'œuvre. Mareto, ma tante, ils ont couvert pour la moi et tout sabinoté. C'est vrai que vous êtes en pleine construction. Bon, peut-être pour le temps, na bamboutage des occasions qui sont là. Vous vous savez, comme le pose la première pierre. Prochainement, l'église va nous benga pour la pose la première pierre. Sengeli peli ngombe za la pona kukota uta makadamu kumatata des escaliers. Faut que mata. Parce que pour que les gens changent, les batongi pour le mona banda on se kei na se zele tikali kolo. Donc plus tard comme mata pour la côte église pour accéder à la porte église na 2 escaliers. OK? Merci na ba travaux bazo bamba malgré tout place on dirait peu. Est-ce que vous avez des amours monene? Ah ouais, un peu étroite. Donc les un peu étroite peut-être faut à la table de niveau. Bien, nous à la même, 3e niveau. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez la bataille pétrole au Congo? Non. Je vois bien que si on avait les moyens, c'est vrai que la Watonga c'est bon. Mais si on avait les moyens, on devrait progresser. Soit de l'autre côté, mais il faut forcer Banigate. Soit de l'autre côté, parce que vraiment, on doit chercher à évoluer. Soit, mais alors, vous devez vous préparer davantage. Il faut des préparatifs. J'ai toujours aimé cri de gueule dans la pétrole Congo. Mbongwe Kufa, le Kuma Mata. N'habite pas Moussoussou, cri de guerre n'a pas l'église Moussoussou Mbongwe Bomba na poche. Le comment il doit quitter. C'est vrai que l'église Bandaosa tout d'abord na bolingo kolega na kisasu Zakatumba. Katumba c'est pas une petite église, hein? Mais on dirait la beauté de pompage, la beauté bamboudi, la beauté de mon cœur force on dirait Katumba zananti. Mais je souhaite qu'un jour Katumba ait sa position en haut. Malgré Boassou na Katumba, tu as beaucoup de ti natangi Katumba batu musuba holo bame asaka na Katumba
or que c'est changé. Oui, mais mon coach a changé, il a modernisé maman et moi. Et comme n'a pas ça que les gens ah wa pe boji kanzela ah bon ruto ni oso babenga mama yemu no bon ruto ti na kota tu babenga mama yemu bino ka boji balabala ka onde zui mama yemu pona donc vous calculez ndenge mo konza bongisi mama yemu banda kwa likolo ah wa pe mama yemu ezala ndenge mo na mama yemu apeta et c'est comme ça les ma vous assure marché bozano na mbonge le se India wa mimi bo patambangu bo ko fanda batanto oyo bambula mbula musoza kana na ezotombola na biloko boke bapona bambula musozo ezo beta wa awa pe mo pepe alors bon monde wana bolongo la kadra mieux vaut kopola parce que la salle nous on voulait à makashi et nous qui to poli to kabuki to zo contre culte ape bobanga mbula ande kona biso ande grand frère na biso boki makayete et ce petit frère fois qui est ma grand frère mais vous devez vous préparer contribuer ou bien de l'autre côté ou bien de l'autre côté namoni yango na miyo kelimawa que to sombe sika muke je croyais que lui moko un peu vaste un peu grand comme ça mais les namoni et Ogota et Matali, non, tout d'abord, il faut tantôt à l'est et tantôt à l'ouest. Tu connais, hein? Frères et sœurs, nous sommes là dans Oyo. Un jour, nous sommes à Sima. Moke, Batuka, Bachola, Bafinga, Bandele, Basanté, que non. Mais ça vaut quand même la peine. Nous avons besoin de Parlement Union Européen. Le pasteur Batonda Niawa. Le prophète Batonda Niawa. Nana Sanyati Kuna. On peut babota makuna ba français, ba belge, ba tout Batonda Kuna. Na pasteur, na prophète Mokona Parlement Union Européenne. Melilo ba Einati. Mais bakalisi to pesi mbongo na different to pesi na bisote. Nandege baduila biso nandege ba yebila biso ka message le cacao. Ils ont toujours suivi de près. Ceux qui ont la représentation de près de attention, eux, ils ont toujours tiré attention. Ceux qui même le président RSC, c'est le bac que Makamozan na RDC, aller à Kamela Gaza, parmi les hommes, les gens ne savent pas. Voilà un président du RSS, il a prophétisé. Amen. Et puis, Nabo Bazana France, Parlement français, Bande Botama, Banda quoi nous avons Banda quoi amener le Parlement gigantesque. So Bande ko tambu sa place au Ezan Drakwango, ko sala tongoti midi aussi sinon biscanien sauté. C'est compliqué hein. Mais liloba il a tipé le Parlement français. Bamsu ba mona tang ba yela inga chape ya ba député français ba lati sawa. Bamsu ba bengi bino ba pesika ye boye pa nanga so ba lati singa mona pesa $50,000 ba bi monsieur. Et pas na mutant to pesa to 5 pour tata different. C'est veut dire les lobeza na valeur hein. Oh yo mutamukila o mona valeur te. So beaucoup de mudao tu ka église ye sai continuer. Matisa kutuka. So beaucoup de mudao finga église ye bisi merci beaucoup continuer ko finga. So côté mudao sur l'église ye bisi merci continuer même en plein repas chola, même en plein déjeuner chola, même na mbeto la chola. Biso za kunate le chien à boire, la caravane passe. Ah Melibota. Sachez bien que l'Iloba, tant que vous avez un salon, na moi triangle on a bandi baza 100. Kola ebisina libota bande ko église au mona e bando kende quartier par quartier na kisaso mobimba bako ya ko zango ezo kende balobi au prophète muto ezo sala bien te. E belé ba église amine to mona nzela mais oh yo e banda quartier par quartier botala muto a prophète bien sala ba examen tam sana malaria. Amen bota. Peba que église wana erwana zakina no muke moi triangle pamba.
le cutomo que ça est impossible. Mais quand la MC bat frères et sœurs, l'île Bozomona, c'est à laisser ou apprendre. Wandimi landa. Waboyi ozali. Waboyi même na sikoyo. Kende na finga na yo. Mais place na o longo fingi 10 personnes va remplacer la place na. Les gens libota va y canitala à la qui ça 300 quelques paroisses. Au Brazzaville, na Brazzaville. Angola, ba to benga ozali pamble na Angola teme ba opesa bisika na bisika Gabon n'en parle même pas, l'Afrique du Sud ba opesa, on n'a même pas l'idée. On n'a même pas l'idée partout ba pays tout auto to vanda ko to te ko te. On appelle de toutes parts. Boy en église awa. Non ba benga ese na vendele ba benga te muso asa benga ya ko église na o église o yo ya ko chango na Birmingham na mboka na Angleterre. To yebina como bimingante mondele noarte amel bota weba quel loboyo bosubondi mille soyez toujours fiers. J'ai toujours été fier quand on a toujours été au Gabon. Le Gabonais quand il témoigne, surtout les sœurs quand toujours répètent ces genres de phrases, à témoigner frères et sœurs, nous sommes au bon endroit. Moi-même j'étais étonné. Ah, Alubi, bon endroit. Ah, église. Et Balembaka phrase, on a dit nous sommes au bon endroit. Batung sote ba ko sa sote bazim sote ke église ba lia kamisonité tant pis. Et ben église au mingi ba ko na même na ba 120 130 140 ans. On est au bon endroit, on restera toujours au bon endroit. Et jusqu'à la fin du monde, ça sera toujours un bon endroit. Parce que le monde ne savent pas que on est dans le ténèbre. On a toujours été dans le ténèbre, mais bon, on semble comme une zone neutre. Tant que on a un voyage dans Mobembo, sur comme une frontière, place quand on casse la frontière, il y a un pays où il y a la RDC, on casse ici bien les biens, mais place on a comme une zone neutre. Au côté, au casse la frontière, il y a une zone neutre. Au vendre na au collier na au melano, au binanon dengue la zone neutre. Personne ne viendra vous déranger. Alors basambe l'union se basambe la ka ba vanda wan na zone neutre. Ba am na bangonios. Mais alors pour obtenir continuité pour progression, pour progresser, ou affranchir frontières, il y a Baninga, Mboka Mususu. Donc, on va franchir frontières. On ne peut pas franchir comme cela. Il faut avoir des documents. Mais bien, les documents, il y a réalité, vérité, bino bozali ba franchir. Bosse boka dit ça déjà. Mais bon, il y a ce bassambi la bazala, bon, vanda, batika la kawana zone neutre. Mais oh, monsieur Bassambi la raté, batika na ténèbres. Beta permis ça na mokilio. Et pourquoi vous n'avez pas franchi? Parce que vous ne mangez pas. Et surtout, on dit, soyez heureux. Oh, bah, les ratés, ça là, heureux. C'est tout là. Parce que les chabines vont se moquer de ça. Oh, ils vont donc balinga ko tungisa. Ça la boy. Bah, magicien, pour le monde, la bino bangonde, vous avez un problème. Parce que vous avez déjà franchi. Peut-être que vous avez dit, oh, une église, azongi na zone neutre. Peut-être que vous avez semblé, monsieur Saï, comme vous avez dit, on ne comprend pas, bimina lo bana comme semble wa. Est-ce que bimi lo baké wa ko semble. À quoi semble la sol? À quoi se distraire? Bakoza na bomba bala, bakoza na bombongo, bakoza na bonyo tout parce que ezabi sangisa. Mais awa kishi esangana kana wate. Magie esangana kana wate. Awa ezakawa puissance aliko. Verra. Oya je discuter italien. À laisser ou apprendre. On est dans la voie et la bonne voie, dans la vérité. Demeurez dans la vérité, Dieu vous bénira. Demeurez dans l'église la parole de Dieu. Vous n'êtes pas trompés. Yamwana, ata pas, yawa yebi kwa na pas. Ata kozanga, ayebi kozangi.
ezati ko senga nonde ya kola ko yoka yo bolamu kaka na zo sala kola ko sunga yo ata lelo tata lobite viendra un jour nous viendra l'aide yona mukiri mingi ressemble la prière à notre père pesa biso ka kwange ko kile donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien batwaye barate pourquoi Jésus a le baki boye ba jamais que pesa biso mi sur na biso pesa biso ba bisi banyama na biso non pesa biso ka kwanga eko kile lo amen parce que mutfazi moi kwanga nena moi matembele so ba lambi yango bien akobeta ni surtout na fufa akobeta yango bien surtout bande una bisa ka sai so beti masango ne wana fufa masango ya ko sutuka na mabundi na madama na libindi yongana bango bazakatala mais biso ya bakongo to liaka mo fufu na biso maniok e kaokisa biso mandambo mais to bitike fufu maniok nde kondisaka bato pe bazama bundi bazalia nous devons progresser amen donc voilà comment oyo timu tutangwa lala kapona ko lamuka na tongo elo waliboso mutakanisa kapona ochana muno nini no ce que pona ko lia ti wana mama lambia tokisima moto asome mama pa bana batali mama na mo shashali mama pa lelo ti ko zala benda bika Jean-Marie Paul boya komela ti wana baninga kuna bayoki baninga babengi bamona ti nini wana bachaka mbishi likola mapa bayeka mama tanto surtout mukolana so papa bafuli mwami poche vimbi lipa mobimba wana mwana abia zambe okumisama amen Yang basi bameliti mama so akezandu oya yezandu kuna na ti boyebi zando ti obina bomela ti bomela kana kopo nini ekolo me marque nini yatia ko chango ne kolo ba chemise a pembe kosa wana milke se tondani on dirait pot me milk alors si ko tama tondi se kolo mes frères kuna so zo melati nini mela kana kopo ni moi gobele mes frères bino pe bona da ba mad moi gobele alors mapa wana ebi mapa iko mi marque oyi babi kuna na pompage mapa ya carré wana mama bendi na na carré wana nandeki ba carré monsieur ma ovimba soki farine ni ba chela ngo mapa kala ba olamba kuna na pompage côté joka na sol mapa siko ata ucha pembeni zolo boye na solo date alutoyi bate utwa pour le moment de kona bino atika na kolia mapa ne kisasa passer kutu na gu atate monsieur comment ko la carte moko bo fungoli kaka kraka ke je panzana marque nini ya mapa marque ni ya farine ba komisi na mboko un jour faut bazongi sa mapa na o izaki na tango akala ezaka suna ata na nsunga te ba otam sa mapa on dirait ba otam sa papier c'est pas normal alors maman sa vandeli e kolona iwana elo wali bosa obenga mana avocat bavocat ça na zan donc on dirait bleu blanc par rapport bavocat monsieur batam sa o somba bocha na monoko ndiro zo mela mai mais bavocat vanda na lulemo zo kangam wana bambi avocat mobimba ekokite a tourner mis bleu blanc babanda na babambi bleu blanc pakola manteka tia manteka ebele wana muta manteka mama manteka atoki na kotoka zo sopa ekoki te pona mama mais pona frère sekoki pona mama tango atie manteka bandi donc on dirait peinture ya ndako après avocat lipa ekoki te aluka nini mwamba alo ni pande ona mususu bandeko mususu bazala so asimbili paona ikomi kilo wana mama to asopi abendi merci Seigneur merci Seigneur utu o sopi trop wana kutumula te wana pondu ni ose kosila mini pondu tina zo belela wana ti ya o bien milike mapa o ba bakisa
Maman, je suis le quatrième élément. Quatrième élément, vous voyez, Azaranan, boudin. Mandinga iloba, botika kombo ana boudin. Bo boudin yango. Sir, maman, sir no so walinga nini wana. Lukola bakoma boudin. Wana tango batu ba sepela nango. Mais pona bino ba liloba, boudin. Toka ni Ba frère, boleka boudin. C'est tout boudin monsieur le cacao. Ah, bazo sepela nango. Tango na leka moni garçon mo ka fungoli, azo betango na bien. C'est dommage. Mokili boile, mokili passé. Bolanda liloba, boyunzela malam, boponizela so. Alors vous devez connaître que vous ne prenez pas. Bololiakate, Thompson te, nite, oza affranchi. Baya mokili ba meka wayo simbo na butu alengi lukula courant. Alors ala mukana tongo akangele longi bandoki yende. Pasam l'église bandoki bangonde. Mais oko solo makamuto yo zano innocent. Ozo masima. So sangi mbongo tika liloba. Okuti moninga zalaki azongi sima kote église moko. Frère, na sina kote atika nanga liloba na zo musala te. Musala bino moko bobuka ba société. Chômage na bino faute anani. Gloire à Dieu mokonzalelo tala banzele etandami facilité komi tala ba société bandiko tongama ya courant côté ya basinga ya cuivre bakumosala awa bakarome dans quelques temps mais il y aura beaucoup des entreprises de sociétés des industries ici. Comment on dit que makambo changer à peine au monde quand même que ça c'est bandiko kotakata quand même hein? Alors vous tenir compte, tu as tant nini, tant ya bolam, ceux qui vont se mettre d'un commun accord, tant oyo, pour progresser, on a beaucoup de mandats, frères et sœurs, mais il y a Congo, parce qu'il faut changer davantage. Parce que là, tout le monde dit tant moulaï, awa, pour nous comment maloué qu'il faut ça la boy. Donc, c'est dommage. Banzela, monsieur, comme au Tongamawa, si c'était bateau, Bayaboye, Bazalaki avant. Attends même quand on a Oyo, Azo, même Mukumbo, Yavi, le gouverneur, mais au coup de chapeau. Parce que Bazoka battre un travail de titan. Il faut avoir l'amour du pays pour faire de tels exploits. Alors, confiez-vous à l'Éternel, dans cette campagne, dans campagne. Mais les bonnes choses, il faut qu'on dise quand même. Misala malamu iku misamaka. On est en train d'abattre un travail de titan dans le pays où ils sont déjà engloutis dans un ravin terrible. Mais maintenant, on a l'idée qu'on cherche un peu à évoluer. On a quand même le sens d'évolution. Donc, la modernisation est totalement au coma. Malgré que vous avez une place, on dirait 2 mètres. C'est vrai qu'à Tumbazaki, l'église au Sanatel, c'est vrai qu'ils ont une chaleur macasse. Faites le nécessaire, vous allez la bande. Parce que l'église, nous sommes ça, ça va le bac au moins. Donc, bombama, le coup, moi, le béquoia. Même des cris de guerre, cris à Bagatumbazakanim. Je suis quand même content et je trouve à peine, vous savez déjà, moi, Biloko et Monana, ma poteau et Mani au matin. Mais bien sûr qu'il m'a encore davantage. Tim qu'on a voyé à 14 ans matin l'escalier. À tête d'échelon parce que mon qu'il change à cas. Donc il est comme il monsieur comme on a été calé bandako et qui était encore. Mais gloire à Dieu, je suis en train d'abattre un travail de titan. Que Dieu vous bénisse. Que la pomme la bina saï la bina sous la bina. Asaï la mère de l'anda niloba. Mais liloba Hollande, mingi balobaka. So salambongo dépense pour na liloba za perte. Oh. Kende otala batu babandi déjà ba bar babana banda tongo. Combien de bouteilles ressemblent ça côté na bar? Bouteilles ça combien? 3000. À ressemble à 2, 3, 4, 5 calculé. Mais je m'en perte. Après na bar et au bac sakanani na
oyo biloko baliaka na bar boyebi no batige bamaboke ekosala combien po asepelisa baninga combien kodépense na mutu asali dépense ya tous les jours kota na babar na mutu asala dépense mpona lingomba surtout lingomba solo ya boule ya tata nana kobénéficier amen okuboma nzoto frère et sœur na période pozalokola bato ya petro congo eza te kabele ekutaka cher eza te bakoshi molati obambi bakoshi ma ekutaka cher eza te kobambi bilamba nyonso alikumu na nzoto kobi oui nayosambela non en ce moment vous devez vous préserver mieux vaut kolongola mingi bakamba ya prophète aboya olata bakoshi nakoko bamba na nyonso tout na tout yango mais namona na mopaya pe moleki nzela donc namona biloko wana eza inutile soki na ba lokola tokomi ba confession babengaka na makambo ya réunion à confession te oh porter tenue de ville na tout temps balobaka lata tenue de ville namona mon Dieu na moyo ba matsanga kazaka na nzoto na kuma lukula soso lukula libata non soki babengaka yaka na polo nde na yaka na kene na polo nanga na se sentaka à l'aise na moi ba polo ngo za combien ba polo à 2000 les allées ba polo à 3000 les allées et na mi sentaka à l'aise na ba polo ndenge wana ke na ke no bambaka o bilambo soki ka pona ko exigence que d'image to hotel ma beauté l'image me sona bi mama to ata ba sapato to tika to ke na mapapa oh non ko sala beauté mapapa ba oseka mais ndebo mona ndiko na bino wana même na masanjoli na bongolo to ke na mapapa chaussure na mona ona mata na che kilo na makolo mais son ali papa vous à l'aise amen amen do période onyoso sengoto bossa na babilo onyoso na hoy mata un jour bossa la retour na Petro Congo bossa la tour paiement mata kibal et puis construction za kuna même Petro Congo ba kansa on dirait ba pesa sombo na ba construction na l'état rien du tout kakabango moko. Allez-y comprendre, aimez-vous les uns les autres. Kola saïla bino, afou la bino banzela. Ammo sanakata bino. Nailoba ne jamais trahir elo. Okozonga simapona ozanga musala. Sala koya. Mitu o imbozana ngo, na lo sambozana ngo. Mitu eko créer, eko apporter. Maman, pour li bale kufozonga sima. C'est tout mon bal pas on peut ça moi dollar wana oui dollar gaza alors on a pas douleur papier wana c'est grave amen ah ko ba changer c'est vrai ba mdele ba na raison ba nga long la douleur dollar ba luka o changer BRICS am sala to ba no beta ba brick comme monnaie zo ya na micro zo ya po kuna oh ba dollar nde ba ngolo ba nyoko la mboko yo pour bâtir battre ce Congo mais comme la douleur madame et le kwane longwa oh bah c'est la économie à dollar nanda mukono so boyo kaka elongwe eli amasute ba changer ba brique alors OK nango je perte yango na sale fort madame ko bomba les bombelo voyez ma combien de temps 5 ans. Vous savez combien de temps pour y mettre? Na baluka sa place en nene bande ko temps na côté na meyo kelima wana tadi eza na mwa li yoto la ba frère eza na li mutu moko somba ke bamba ni kenda mutu moko bongo tout ce monde ici est-ce qu'on peut pas vous savez grande ma joie de comment na pompage vraiment vivre na bonbonne. Bobima, bokende, Moudmo Azaki, moi, n'a qu'on a pas comme on se loba, il va faire batterie. Mais monsieur suppose Azaki na caisse à Paris, à Tanga, Abando Benda, Tawabi, Lorana caisse à Zongishim, Dagmo Benda famille, Botica, mes familles, Gloire de Baloubi, jamais. Église, on les églises à Sol, Topolongate, ce mot longwe Talio. Mais ça fait que je n'ai pas bazaka na dilemme, na problème, babi misabiso. Babi vomitung sate. Viendra un jour, attends moko au salam sala. Mais vous savez que le loba suis promesse moko ndeko mo alobi
boluka place nga na osombango na osombela bino place mutu moko ebongo katumba et il n'y aura pas de gens qui vont faire beaucoup de choses. Il y a des fois même na bassin na maman moko asombi lupango atongi pendako epona kate. Comme on est là, tenez bon. Quand Dieu vous élève et de l'église. Ce qui est colomé, il y a sali le bino, acheter le mot kadabino. Bumambo mono, pour nous salir, misala lingomba. Kolo battre la bino nyos. Misale tombana. Boboto na yawe ekamba bino. Boni wakata evanda mumbakata bino. Yawe amimonsha ngata moto nyo. Kosenge pana tata. Zamda bumo tata muza salola pena se. Maton pel kumpeke mumboka na bule. Na bolingo no mune pena boboto no yawe zamda bumo. Mimonsha pona utamsa bapona pona pesa kimia na kata moko na moko za zamda bumo zamda mawa zamda ngobima na longa pona longi salibota na yoki salibote sengo na obiso boti kana kata libota mawa no pingo no kamba moko na moko kimia za rata babula mno boboto no yika mawa no kamba petam sa moko na moko limisa libota tata to abata masu tata sultani mabungo hotel malina walibule buli salibota na boye bene kemna likolo salida moko na moko kimia za rata babula mno tikete bolingo tata mwana mimo santu kana likolo e kana pekata libota esale libota hibota mam kama kimia za rata moko na moko nguya musante sale moko na moko mo la suka ba mona mission ba koma na moko no na lola boboto no mawano golno ezra kat na moko mokano no nzam na bomoy eko sama na kata moko na komore Christ no Nazareth na nguya mo centre de belibela kino bomona seko amen boboto na kombo na Christ no Nazareth merci. Le Yembo Namobwakame, page 61, 62e cantique.